mbote balandi émission et biso toli ya ba maman epesa pas humble servante na bino donc moi na musana bino Jenny Mopaya autre Madi Oudjana de la presse hier. Donc continuer ko s'abonner pas DMTV hein. Donc continuer s'abonner et belé zali to bo sen bino te ba onyo su bolanda biso onyo su bo partager la biso. Donc continuer ko s'abonner to zana pour na bino ko pesa bino ba émission bien qualité bien ba théâtre bien ba gag bien bino mo bo mona. Merci vraiment na ba onyo su ba vanda ki na banda ku esika su bo ki na misala. Kolandangai Oudjana de la Prince, Babi Oudjana de la Prince yeyo. Babi il passe à Zalate, il passe à Bota Maka Jumoko. Oh Landa, biso na simase ki ana zali passe te. Merci vraiment. Les autres sujets na biso ezali toli ya ba mama. Mama, yunde nyosolo na papa. Ovanda na papa ndengeni. Bolimbisanga ezate ka bino basa poto, ezape ape na kin, na bangola na ba brazezu sala maya trop. Au moins mbalo bovanda ki na yenda kumoko lelo komiyete yesu susu te maboti su 5 bana 6 bana 3 bana aboya ki olinga deuxième bureau surtout tel vraiment mingi ndenge monzo ezo kendelela malheureusement ba coronavirus mais mbaso bazo vanda na mabele za basa deuxième bureau mama pour nous gérer le bala na yo pour nous vendre na mbali no bien msusu mbali no pe akoza pe msu distrait zwata kamo émission na ngatala kalandaka ta papa ya koyamba papa ndeni babi tonalité à voix pe contaka surtout pour na biso ba mama yo le bien na papa msu bengo na dej te fuyeba ta papa oya obi keno o na gangela bana tonalité o na gangela bana tonalité papa pe ezali ta papa bengo fuyeba tonalité ko bimisa oui chérie bébé oui non ya maman moi si faut na tonalité yo mon mabal na bino abasa poto zo beba mi bal na bino bazo boya bino po nini alingi na msu moi ne mambo ya Congo alingi na msu kan mambo boy asala ke bien mais bo sembola nyo msu bo souffra bino na bino mbali bo souffra nyo so na bosan ma foi bandenge ni ovana papa fo bandenge ni na otala papa utala papa na misuni omona ovana papa msu na ba ou bien quelque part na terrasse bien banda na bino fimo ba vandi pe na coin Rabinda tala mbal na misu nini babi misu biso to za ba misu oui mais keseni etalele keseni yesko tala kendeni to tala epi osala nini eza mbal msusu avant asimba mwasi na ye msuka misu apamba déjà makanisi disheke siko yotala mbal no ndengeni ezate keno oyebisaka mbal no keno papa e mon lelo futo sala bo non msuna ba geste na yo de la façon de parler non nditinga Oudjana de la presse bo sonza mapesa inga chance yo zala ya kozana mbali na ndako to chance ya bino déjà o nza mapesa no chance ko bala déjà liboso ana ebité anga za décité skene psemnya anga za décité to bota na te mettre prendre en cas quelque part ba maman vraiment tolonga Oudjana de la Prince na pesa bino boye bandenge ni ko protéger mabala na bino we bandenge ni ko protéger foyer na bino babi sofi na mokilo nzamba tinda biso sofi ko sambelela ye ko singa ye esaka ndako libala ata na lola nzamba yebi mama meka kama ko chanter muki brutal pété na mobile babi mobile ata comme na santé le bala on vient na mo pa mokonzi bambote siko zali ata comme nani ata comme na 100 ans ata na comme na 150 ans azaka bébé mama yo simba mobile ndenge olobela mobile no ndenge isa ba parole msusu msoko za no ba parole bien te mais faut soko tonalité babi ezali kam babi mikolo za système à tonalité babi tonalité nde makambo elobango boss nanga moko rais babi wana mwana matonge yo simba mama ndengeni olobani ata na téléphone soit bengi babi faut caresse tendresse na bolingo eza très important papa ta ozotala mama ta ozotala papa nebi ba mama mingi ba lobaki non Oudjana de la Prince pona nini émission oyo olobeka trop ba mama non na lobela bo bino pona linga bino makasi po ngape Oudjana de la Prince un jour pe na ko rejoindre monde na bino monde basa mabala pona na zano célibataire un jour na ko rejoindre nani monde na bino
ba o ba Olanda na sima conseil wa opesa ngape na Olanda kapa mutakoka na via zate mais na prochaine émission na lobi po ba papa bino pe ba papa bozana défaut ezate ke no so mosa yebi eloko te ninte après avoir ko boti sa mosi ko sala mosi bo après otiki ke linga deuxième femme non fouye ban ke no mosi na te maza bo place ba défaut za funa bongisa bo ya quoi vient na mabo Boris wa mo luba tongo femme présidentielle aboti simona batotiki aboti mona batotiki te papa fouye banino zosala toi ba or moi si nous a or fouye bandeki na kokola c'est ça mbali msusu merci vraiment les jeunes boss Ibra Bajaja la force dédiée depuis Angola depuis Luanda babi boss Ibra la force dédiée nazo zelo kaka yes à la msusu afin na madame na ye ata baloba ki portugais malheureusement na bi ki portugais te mais oyo ka vraiment tonalité singa yebsanga jeni mosna nga bomba nga vraiment na tonalité oyo ka vraiment bi te o vraiment te mama ponu sala bongo zelani ozelani baba ya mbali te mbali pa baya mwasi te oyo zana ngo yango biso pe basali banda to zana ngo rien ne change il au moins changer faut yebaka ezate ke no so yambi mbali fo na ndako fo yambi pe okene tsina mbeto mbali no la landi bulala ni ndenge ni biso moto bida wana nzamba pesi la biso place ano balu opesa ke mkongo to balu ka liboso na ye obenga kinda na ba wana olobela ki maloba nini futo yebaka surtout biso ba mama futo yebaka otozo sala ezate ke no puna boyeboy e lobi nini koma abimisi mbongo apesi mbongo na famille na yo to lingana pour les meilleurs pour les pires ezate ke no to lingana ka pour les meilleurs quel que soit papa comme na c'est soutenir papa ezate ka otika papa si ana soutenir ye pour lobby ezala boyebo ezango ko vient na mo Davido de Bruxelles on ma vient na ya 4 papa de papa papa banebele babi ujana de la prince yeyo babi to bimsa mingi te pona eza mabe Davido de Bruxelles fina na ba ujana te basi nyo suna linga na mona no mwasi te wa kokai na yo te mais ce qu'elle la qui sa mwasi na ye mwasi ne pe nga koma msoko nga ujana de la presse so pe moi Alex ape moi ce n'est pas solution non neza botala bota ujana bosala bosabo moi ce n'est pas solution ba mama tuti ka kiteti za mabe makasi kiteti za mabe makasi tuti ka kiteti mon ami Lei Swana mon ami de moi de 4 l'ami selon mon cœur tala ka yo babi sans nini wana nga ujana de la prince na vivre été babi wana donc musicien des musiciens babi bientôt na studio nae ba mama to ye bandenge ni okoko sala yamba mbano ndenge utala kindenge ni tamba na suya ubieta na téléphone to tsikala horizona ni pona ye ndenge fumala raisonner na sabo kutata YouTube te obitsa ta kamolo mo bobitsa ta kamolo boy nyoso ebimilao te bimilao banozwa mayele to reprendre en okaka ezate ke no si atana saleli boy wote msupendo kindaka wenze wana muka na bambongo ya miki atikela ko kama ba surprise mo po saleli papa ça ici tout on est ça la bien et ça la bien makasi mama ibandi ni osimba papa mukia munene zalate mbala munene zalate ibandi ni osimba surtout ode aboti so bana ba mona kala zalate mbala kala zalate mo sa kala zalaka yebandenge nini yokusimba papa po lobi boka bona te o aboti da 3 bana lobi su ta otika kesu ko zwa su mwasi msusu yo pe ko zwa su mbali msusu na 3 bana ana mbala bato mso abulta na ite swami masu ba charge na omisado tabo bana suku buti po buta combien so yesu ko zaki na penser na buta 5 ou bien 6 bo suka ndeni fubu sele la calque
ah biso na kini ade langue bandi babi lango eza chaud biso suka na bandako ah biso ba célibataire ah ngai ah biso je na mo bina filet babi na lela cri wana makasta na yo kango surtout bili tilombo alela kango makasi ah ngai ah biso eboma kado tosani tokosani to elote tosani fuye bakaka ndeni okoko salela yo conseil na mingi ezaka surtout bino bas déjà mabala ou d'abord quotidien na monde po nga benga ngo mingi deuxième monde o bino d'abord quotidien na deuxième monde do boza makasi bo simba bon pe makasi po biso to olanda bino na sima to zape makasi ezate ke no biso bito zaka faible ko la bino non conseil na ezate ke no pona partager bato to pona ni ezala emsu otalango ozayona papesika moko landa ta ba geste la ngai Deo. Ata pa na ete ata pa mutu mususu. Mais nga na préféré pa na ye. Po abobande de na ye. Abimso de makila. Na préféré pa na ye. Landa ata pona émission na ngai nebi keno libala wana ezaka toujours makasi. Ezaka toujours na solution toujours. Nima wana ngango wana so mon keno kama difficulté mo benga ojana de la prince. Naza wana mama ko kanonga sonte. Bébé amuki amnene zalate peut-être amuki wana ozomona na ozingo négligé wana yende muta memelo bonheur na foi na do to yeba ka keno ndenya ko kuvana bato to yeba ndenya ko kuvana mobali tabu continue ko s'abonner nebi keno émission zo ya oyo to kulobela ndesiko pona batata nebi keno bukomela nga trop utana te biso kaka te za pepo ba papa oui to lobela pa ba papa bino pe oza mabe Ozwa moi boy na 20 ans. Si le obo a comme na 30 ans kana mabuko na. Sko lingo tike poni. So moni aibi osaka aibi classer lambate la kisaye. Bosi rice babi wala mwana matonge ya tonga malheureusement nga kima. Babi mobala bogos bongo zue wapi. Vraiment maman bo continuer ka. Na bo continuer ko s'abonner babi ya bien kwizala. Ya bien makambo bien sala taka nga da ujana de la presse babi pese loko so eloko na ndenga mabete ko pesa pe loko ya ndenga mabete pozwa pe loko ya ndenga mabete bo continue ka ko saboni ya bien kozala sambe mama yemba ndeni okukuluba na mbana ulubana ndenge nini parce que senyo salela kaye faut bon marquer mibali mbabi esika zali quelque soit ça msala sa cop nae akiti kayu surtout vient na mobo ya c'est toi qui depuis Afrique d'ici sanga jene kitino kayu ta kita kayu wana resona nani na resono Chantal Chantal vraiment parmi base bazali a moi pe musu Chantal a télématé Msunga pe ujana de la presse na hotel maté mais tout ça ka différent msu yazane kaka elilinga pamba le bango vient na mofa bukazi elilinga pamba to keseni maman faut marquer mbali est-ce que mbali partout sali a raisonna kayo est-ce que ba raisonna ka suba raisonna côté de mon ngwana et s'afficher wana mama benga ngai jeune fille benga ngai yo pe papa so mo ke no msu mo o ka mo se msu so ni to boy benga ngai ngana oyebiso yo au 30 ferme alobe pa mama mingi mission msezaka mingi mpe opesa bino basa mabala toli po tolinga te ke no mabala ya bino un jour ebeba tolinga pe te ke no mbala bimisi mbongo pa na yo temo okata déjà ve na miso nzambe olapa déjà teleka na miso nzambe pour les meilleurs pour les pires et ça te ke no le beau divorcé to kende wapi tuzu kende wapi mama bonsa libala esa pete ke no so yoki mbali mona mbali ngabo yo ano kange mbali kanda osemba bo mbala za bébé akwa mwa boye ya 8 mois banjonguluma sikwa so ebise ke no koke kuna teza moto ayo ke lote il faut que no azika mais soki okali mwana wana obanji kobondele na babambo ya bani yemso mwana na image akuna kubunga mo okende so ezate akaleka na babambo na fuyeba balaza toujours bébé azonga bébé taka récupérer ngo na kimokolo
atika ke on a bo bébé na ya récupérer na kimokolo siko mutabongo ba boni boengane na za mkolo ya sala ville boso na ngata la bo te mama bongo te oya perdre emsu okutu olingo kuta neto siko kende aza kuma be na okuta liboso kuta zaki bien tout changer bezale na biso moi si pe fo yiba loko ni ko latela mobali mbai msusu alinga mos ne kanda za ne ka simple même su bongo te mso alinga bongo te taka vie na fala yeba kana sik bimela mobali no ata na robe de nuit nini ulate no mobali na anda oyebu tazo mona nga déjà akoya tesa bilamba msusu tolalela ona butu ulate on kado mbala lala déjà yo lati on ata partir ba 0 heure calquer ka non tolali 22h pata 0 heure la muki ulate lim papa bilambana provoquer kaka akina akota ta dusha ki osesio jeta oyabu wasko minda sko betio opesi mindo selo kana ko taswa ko ite benga ngaloba kana utia na ko ite c'est que ba couronga ou bien de la prince nazwa c'est que ça ya lokuta. Merci vraiment à mon président Babichi qui m'a dit jamais na ko bosana. Merci vraiment Blandi Mafuta so natanga Blandi Mafuta na mona déjà nga moko po eza kati neza pe kati nanga. Ba vraiment grand sœur de moi. Grand sœur na nga ya kati. Grand sœur selon mon cœur. Bazu wapi. Merci moi Babichi que zali donc il faut continuer à s'abonner na DM TV. Babi to bosana te ba surprise ezebele, ba surprise ezebele. Mama conseil na biso mingi ezaka mpona bino basa mabala nayebi keno oyo asima tokolobela ebele yebele mpe eza mpe tokolobela mais yo sabone kaka sabone so émission koti yelamba moko yo moko eza ngongana kotanga ngongana finaka ta so finika wana esili osabone omona na DMTV Jenny Mopaya autrement dit Oudjana de la Prince ya boy bazua pi babi genge babi wana mwasi nzambe genge mwasi nzambe azanga lisumu mwana nzambe babi mwana Luanda ya tongo wafia na solo la kati taka bato babanda Luanda liboso genge mwasi nzambe azanga lisumu mwana Luanda ya tongo ser na ngana bi na ozela kaka na ozela voilà mimi petit a bien encore la patronne akenda a voyager après 2 semaines après 2 jours mutamati avion waza mninga na ser na ozela kataka yo jamais rata babi Davido depuis précis don ozela kayo babi bazelaka on sait jamais babi Bill Tilombo pezo zelaka yo bazelaka on sait jamais to bosani binote bana nyoso Paris et voilà les jeunes boss Ibra Jaja depuis Angola babi babi ba Ibra bazana bango belé na Angola mais yo nde mutokanga masolo to zelaka yo vraiment merci vraiment na o nyoso alanda émission nanga babi Dede Panzu depuis Gabon, merci na bami na nyosu ya Gabon et merci pourquoi pas les amis de Jenny Mopaya wa de côté la batata ma passa ba poto na poto ba Christian Lundula ba Jonas c'est depuis Canada na ona bosani te vraiment bolimbisa ngai donc baleke belé les amis de Jenny Mopaya na bosete Joanne Jolane et pourquoi pas na bossa no modéro totokani là c'est mon président président c'est l'homme mon cœur merci vraiment na J magique mon président de moi Saint Parker to bosani peut-être Diaroul babi wana taché de bien affilé Diaroul to bosani te gloire et pourquoi pas mon ami privé babi Christian Lundula wana to loba so mingte azaka na magique wana babi ezo évoluer kaka to continuer ka babi gloire là wana za famille présidentielle gloire babi gloire moluba o lelande fufu makasi babi ujana de apprendre sa bosani yote na sima caméra na biso tozaki na Bill Tilombo et pourquoi pas Bill
Kilombo, Bill Kilombo, babi to bosani ote, babi soki mo ba image ya bien boya ma bien makas, babi wana eza Bill Kilombo de mutasala nga boy. Na bosani pete na bosani te babi Uzmak, babi Uzmak. Mwali masolo solo mwali matongo et pourquoi pas babi so na bosani eza kwa na sel lisumu babi Maurice Disu les papas des papas na zaso na boko funa kangamisu babi les papas des papas babi bientôt bébé na maboko tozela ka babi basela ka bébé on sait jamais na bosani bino pe soutien na bibo zebele na Luanda kuna zebele mais na Luanda na ebika azaka na boss moko les jeunes boss Ibra Bajaja. Donc il dépend là babi la force de Dieu. Merci vraiment ba fan na soit Paris Bolanda ou bien de la presse babi beaucoup tieka ko s'abonner na DMHD TV na boss interbiso na bossani wana ça qu'un seul sumu Fabien Poi bileza bongote c'est qu'un seul sumu na Fabien Poi babi ça y est c'est que nga jena bima c'est que nga ujan de la presse na bima te na bosente babi les grands caméraman Jonathan Nungini babi wana caméraman biso moko et pourquoi pas Daniel babi les grands caméraman Daniel to bosse binote na ba auto bosse na ba auto tang donc temo bosse belé na bosse binote bo continuer ka ko s'abonner babi émission na bino vraiment s'abonner et voilà beaucoup de biloko na bino ya bien de beaucoup de s'abonner on se s'abonner moni yo bika tout ça là mais na ndenga babete mimi ngezaka pona bino ba mama mutu bolanda biso et to bosani bino peut-être bosani bino te famille na ngani osu na bosani bino te famille mopaya et famille katone pourquoi pas na bosani te maman na moko maman motewa maman na bota Jenny mopaya autrement dit Oudjane de la presse maman Renercine katone donc bambote sikozali na bosani te baser na joli mopaya dernier na mbali dernier mopaya na mwana na bana na ye na bosani bino te do bo continuer ka s'abonner mo so continuer s'abonner ya mnene ko ya donc bo continuer ko s'abonner. Bye bye.